mwasi aza moto o alengelami uta libumu ya mama na ye tango mama ebi déjà ke na mwana mwasi na libumu nanga abandi déjà kopambola mwana wana batika kokosa bino baleki nanga batika kokosa bino bayaya na ngai mwana mokia betaka mbunda bakolo pe babinaka eza na bande comme solo bakanga na za Doberman oui mais oza Doberman babali na mobali nini yaya ba camarade oyo tambola na bango bakosa yo tango tokenda kosala ambiance tozaka elongo tango tokozwa mwa mushina melisa biso masanga toza elongo mais tango otumbama na batwa ozala yo moko mwasi esengeli azala ndenge bobengaka wana Doberman ya mobali na ye mwasi aza censé te a se laisser faire na mobali nyonso moko lobi nango kosi tokenda kosala partouze tozwa mobali moko ana mbongo azwi biso nyonso 5 butu mobimba ya yo préparer nini pour l'avenir na yo communication ya esprit nini yo kotsa na nzoto na yo ozoyeba te que le sexe de la femme n'oublie jamais oza Doberman libala nini ya malonga yo zui pour lelo beta tolo lobaki naza Doberman na bala mobali oyo azaboye na bongisa famille na ngai na sala boto komona ka boko vivre na passe mobali nyonso oyo mwasi abima na ye na vie atika trace na ye na sexe na ye batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Mbote bandeko balandi nyonso ya Percy Dondaka laba obet boye bola mon chaîne na biso. Oyo tobetela kabino toujours makambo oyo ezali utile ensemble na Chancel Wonda les millions de la presse congolaise oyo azali confrère nangai tozalaka souvent na awana ba analyse kasi mokolo mwa lelo bozali vraiment kolanda la ba obet na numéro na biso ya émission na biso apprends-moi Percy oyo ezalaki koleka na RTP na chaîne ya Pasteur Kiziami na Kibila l'agence car o apesaka biso espace ya ofele to pesi yo mbote papa na bisika nyonso oyo ezwami yo kolo ya lola apambola yo ainsi que na libota na yo mobimba elelo to pesi vraiment merci ya mingi na Congo esengo merci ya mingi na papa Clovis Fimpa Papa Guilain Fimpa, le lengeni ni bo pesi biso vraiment espace oyo ya ofele otozo futata 50 francs poete mabota mabiso ezwa lobiko bandeko na biso na bisika nyonso o bazali kolanda biso bazali solo na mikakatano bazangi bato oyo nini basengeli pona koloba na bango vérité oyo ezali ya solo poete esunga bango wanangai wana wabino Percy Dondaka la Barbette na belemi vraiment liboso na bino po ete tobeta masolo ya bakolo oyo ekosunga biso pe to kamba bana na biso oyo bako succéder bokitani yango masolo yango kasi ezali nini tobengi yango masolo sans tabou o bandeko ebele babenga yango masolo ya soni okoki kobeta ngo bisika bana bazali te mais botika ngana ebisa bino lelo tozali résultat ya masolo o bazalaki kobombela biso soki baboti bazalaka koloba na biso bo solo mais le bana na biso lelo tokomona bango na mabina masoni te tokomona bango na ba sex tape te ndenge lelo komi de partout parce que bazala balingaki bazala enseigner lisolo ya motu ya penzanga la ba obet na elibino lelo ezali sujet na biso to ko kabula mais yambo na pesa bino sujet na ko episa bino émission na biso o ezape na rubrique na biso ezali les astuces de la grand-mère ezo sunga yo tata o meka kozwa soin na yo to mama na ndaku sans pour autant consulter médecin lolenge tosaki komona nde tobengi les astuces de la grand-mère bakoko na biso bazaki na habitude mingi ya koyekola pemeni ya ba mama na bango ba papa na bango po ete bazwa soin pe ya mibali to pe basi na bango kasi na mikolo ya lelo ezali mwa pasi komona bandeko na biso baza kobala
ayeba moi c'est habité na kolesa papa nini po abate la bopikiliki bwa bokundu bonzoto na ye maman akosala lolenge nini po te na mbeto a faire jouir papa kasi pas là-bas au bête ezaka kate bokoko mindele pe basungi biso parce que to sali pe ba étude to landaka pe moi ba médecin ebele lokola docteur Marmon azali moko ya ba sexologue ya solo na kati ya République démocratique du Congo oyo alakisaka biso nzela alors ceux qui moninga ko sala mosala ya malamu esengeli kondima ye lelo penda solo to ko beta masolo ya bilenge na biso ya lelo o basali ko lengila mapona mabala ba comportement na bango za lolenge nini papa ba benginga de partout. Papa moko atuninga motuna lobi là-bas obete pourquoi lelo ba mabala ezo umela te ba divorce ezo zala ebele soki na ko betela bino masolo oyo naza na kati ya libala na beti 6 ans na tata na bana toza ensemble to mi bateli et puis to bateli mbuma o nzamba pesa biso mwana na biso po to ana na mwana moko lolenge nini to sali mwana akokisa 4 ans azato zala kaka na ye moko mwana kokisi 4 ans tozui libakute ya kolongola zemi tozui libakute ya peut-être mwana yaki alongwe na maladie mais to bateli kaka mwana ye moko ye wana tozana ye kino toza kozela soki tolingi to bakisa mosusu mais lelo to komona mabote ebele bat ba ko bota lokola mabata mama yebi ko calculer te papa soka ye kaka kuna beti toi mama azui mokumba elongo na personne na kala ba obet to ko beta pena masolo wana ebele lokola masolo ya sans tabou ezalaka vaste là-bas obet ayaka na sujet moko lelo to ko bela pona nini bandeko na biso basi ba ko umela te na mabala eloko nini ekoleka bandeko na ngai botikanga na yebisa bino eloko moko balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Moi si azamoto o alengelami uta libumu ya mama na ye tango mama ebi déjà ke na mwana mwasi na libumu nanga abali déjà ko pambola mwana wana okozala mama malamu pona mobali na yo okozala mama malamu pona bana na yo na sena moi oyo okozala mwasi okoya ko chat trouble te kasi ça pe na ba mama ayebi ka memi mwana mwasi abandi ko saka mwana ngo kozala kitoko ndeko koya na sa mokilio okozala nzeta dollar okotokolia na sima na yo bana babotami bayina mokili préparation bandaka na libumu soki obotami na mama ya ndoki oza na 80% ya kobima na sorcellerie soki po botami na mama yebi nzambe oza na 80% ya kobima moto akosalela nzambe na sela moyi oyo na banzato yo kani kolo ya lola apambola bino nyonso obovandi bozo pesa nga pena matoyi boyo kangai bande konanga batika kokosa biso na internet ke po papa asepela ngai penza eza na bande ko musolo bakanga na za Doberman oui mais oza Doberman babali na mobali nini oza Doberman libala nini ya malonga yo zui po lelo beta tolo lo bakena za Doberman na bala mobali oyo azaboye na bongisa famille na ngai na sala boto komona ka boko vivre na pasi batika kokosa bino baleki na nga batika kokosa bino bayaya na ngai mwana mokia beta kambunda bakolo pe babinaka moi si esengeli azala ndenge bobenga kawana Doberman ya mobali na ye moi ça za censé te a se laisser faire na mobali nyonso sexe angwe komini wana eza penda sujet to kokota makasi kasi eloko oyo ezo sala penza lelo ba jeune na biso bako kokota na mabala te bako kovana mabala te eza nini. La première des choses eza manque d'instruction. Ban ebele baza mal éduqué. Ebele baza ba fruit ya les coups du soir. Papa moko boye ka beta ki toi et pas maman, ale mama azu mokumba papa wangani zemi. Mwana botami, mwana zokola na mafinga ya mama, barrage ya mama, mwana na koli déjà muto eza ya kobeba, aroza nani na kati ya libala. Yangwe messieurs émission o epesa meli yo na ndeko o zo chance ya éducation malamu te. Oza na mikili ya poto za partout dans le monde, yaka ko zo éducation, naza na ndako ya mobali. Naza te ke fille moko pepo bat balo bake, azolo babongo aza na ndako ya libala tete. Et puis na ndako ampakate, na ndako elenge o aza na bakila na mai na nzoto. On a vécu les hauts et les bas dans mon couple. Et ça, dans un moment où on peut comme lobby, nazo tika. Kasi pembeni na yo zalaka na banani. Je salue maman Sephora Ndaka Esther de sa génération, la servante de l'Éternel, Lekio Yanga. Famille chrétienne ministry.
baza moko ya libota o ba soutenir ngai na ba expérience on a lekisi na katanda kwa libala soki lelo na ko solola na yo na lolendo parce que na vandi na libala na yebi libala eza nini libala eza communication eloko ezo sala lelo bandeko na biso ya basi bavana na mabala te eza manque ya communication vu que baza mal éduqué baza instruité au solola na mobali ndenge nini. Moi ça vivre déjà préparation banda zepa na bango yaya yo lingi ka shisha olingi boîte de nuit olingi ba piercing na lobite keza mabe mais mode de vie no yango wana tango baninga ba ko yekola na ndako atako tuta pondu yo yebite tango moninga ko yekola atako tanda mbeto yo yebite tango moninga ko yekola ke soki mobali azangi il faut ko patienter tango moninga ko yekola ke il faut na la femme autonome. Ata lelo na nangote papa na bana zangi na kokocha pondu na mutu na kioteka sans complexe. Moi c'est kitoko na teki makala. Moi c'est kitoko na mimi mai na moto. Moi c'est kitoko na sali ki bonne pona lesa bana nanga. Na teki ndunda ba mama ndunda na pesi bino mbote. Ba mama fufu na pesi bino mbote. Ba femme forte nde bino. Femme forte ezato ki opanzi makolo balali yo. Na sima kolala yo nde oki o mateli biso avion ke Dubai, okitise biso ba conteneur a biloko no mi bengi femme forte okosi biso. Ok pa pasteur opesi dim ya nini dim ya makolo yo panzaki okosi biso yango komona lelo ba mort précoce mona mosi yo balisika nde nini akufia yo tambusaki vino lo lenge nini poto komona divorce kakate ndeko akendaki kobota zongi te ya sexe wana livraki yango na mibali nini lelo ba kokosa bino na ba internet ba kolakisa bino ba astuce naturelle comment kokanga mibali ya batu yo bino bobima na bango bokanga bango bakoma ya bino. Bozoyi bateke tout se paye ici bas. Yaya, ozolo na yango obuka. Bande konanga mibali bien sûr que mibali lelo bakomi pe na ba vie ya mobulu na ko condamner ka basité. Mibali belé pe ba otamisa ba vie malamu te yango na likambo libala to lobela ka basité to lobela pe na mibali mais na bandi na ko attaquer ba basi pona nini to lobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Yo mona na onte mobali ya ndumba mwasi azui a maîtriser na tata na bana sala ka pi asala pe vi makasi ngato na lingana mobali na ngaba zaka obenge nzamba ba mami Jack Musonzo tant to lingana bazaka obenge nzamba ba mami yana bato ba bisa mobali na ngaba lobi ba bisa kanga ba biye to pesi bango 2 mois mobali wana libala ane ovanda te kasi na ye kolaka kolakisa enzela malawo soki nazalaki kaka lokola eto tie mais lelo toza ensemble te. Est-ce qu'on s'est préparé pour le mariage? Si tu es préparé pour le mariage, tango yango so ebele miyo kamrai. Yaya ba camarade oyo zo tambola na bango ba kosa yo. Tango tokenda ko sala ambiance toza kelongo. Tango tokozwa mwa mushina melisa biso masanga toza elongo, mais tango otumbama na batwa rozala yo moko. Moko lobi nango kosi tokenda ko sala partouze. Tozo mobali moko ana mbongo azubiso no so 5 botu mobimba. Yayo préparer ni pour l'avenir na yo. Communication ya ba esprit ni yo kotsa na nzoto na yo. Ozoye bate que le sexe de la femme n'oublie jamais. Laisse-moi vous dire. Le sexe de la femme n'oublie jamais. Mobali nyonso oyo mwasi abima na vie, atika trace na na sexe na ye. Comment est-ce que mobali obali aza kimia? Mobali obali aza mwindu, mais yo boti mwana pembe. Oboti mwana mobulu, oboti mwana yo karate. Oboti mwana impoli. Et ça n'a pas comportement génétique ou éthique alaka et qui n'a pas collaborer na ba spermatozoïde ya mibali bazwa ko bala biso et que mbala moko sangani pas mwana botami abotami na génétique na ba comportement génétique ya papa wana te mais ya tato aleka na sexe maman na parce que c'est la spiritualité nevani samara na likambo tali affrontement topé fécondité. Et c'est ngedi bo kolisa niveau spirituel nabino pour comprendre ma kamuna koloba. Le sexe de la femme est capable de tuer, est capable de donner la vie. Le sexe n'est pas fait pour être un objet de plaisir, mais le sexe a été créé pour que les appareil reproductif premièrement. Il y a un être humain assez et pour toute jouissance nakati. Pour n'aller na bandi appareil reproductif. Au moins non te moi si ba violer azuiser mi boti. Tout le baki a sepela qui rapport sexuel
ezo sunga biso pour la production, pour la reproduction plutôt. Jouissance et yakanasi. On a deuxième position parce que des femmes violées vont se retrouver na banana maboko. Moi na oyaza moi na tomba viola kangai. Sexo yo moni komi biloko. Tia balia soke boye kopola. Merci. Ata baliete epola kaka. Nani otika libanga na sa moyo. Meto linga ete atolongwe na sa moyo. Ba koko no ba beta tolo tozaka na koko na biso. Okana on taba prophétie ya mabota mususu basala ke forte pour bazwa basala ke forte pour ba gagner vie parce que ba kokolo na bango basala ka ba bulldozer pour na bango sexe na yo ekotsa okunda ekotsa kaka yo mokote mena bokitani na yo Jésus Christ de Nazareth atindinga na ebisa yo il faut bongo la bomo inonde ko mwasi shisha o ba fi bokomi ko mela o bokomi ba tio d'échappement na ebite mamenza nini ba poumon wana mawate. Masango bandiango du 1er jusqu'au 30. Tango tombo l'hiver na seko minini rendre 0. Kaka ndenge vino pe kozali bungu tolo. Ndeko mwasi yo koluka libala moko benginga la baobete sunganga ipenza na koluka mobali na vanda na ye yoza ser na ngwa journaliste kana ba pire vie branché ngai. Ah ngapelo kwa na mona ke mwasi kitoko po des fois pe to sala kango na sala pompo na ye. Na luki mwa mobali mo pas za koluka mwasi. En tout cas ndeko nanga Beverly désolé koyo luka moi si te pas nanga pona opesote po makambo ekomelanga ya minene nazo bisabino na brancha mwana mwasi wana komoneza ka feza na branché feza feza ke pa mobali mbala liboso memela na 3 camarades rendez-vous no liboso mema biso na bar kingandi no tanga kombote mwasi abandi ko moi c'est abani chose étonnante mon bala bisinga asengi amela aspirine na bité ba mela ba aspirine et dosara kwiti moi c'est abaya soka aspirine alongwe na turbo esilaki akoti na dopel siko yo moi si mon bala zo zelo bala yo aïe aïe mon peu hypocrisie ça la bien noko sabinote oh hypocrisie ça ramabe soko mela ka faut mon bala ba ki o mela kati de mon peu hypocrisie na love ya bien ata ba musicien ba sali ba bien sala net zobo ya mena simozo pesa yo boya raté te ya bongo bien tende ko moi si et ça na ba comportement mususu mobala découvrir ngata na libala et ozala pe bien o mela ka moi oui castel melele ata 3 des fois pe za rapé bien on a so ici à Balio à découvrir déjà ba caractère ya malamu zanango à comprendre qu'il y a faiblesse à moi si nangeza masanga. Parce que première impression de l'exarabiso que mon toi n'a vrai toi za faux. Yo rendez-vous ya liboso memi ba camarade. Kaka muninga wana yo memi nda beti musinjo. Nga jour on a écarté ka baninga musika nanga ezaka mukolo nazoka mobali ya bien avandi na ye. Camarade nyo sona tambola kana ye. Oto kenaka penza ke bovani na muningo invité ba bengani la kanga bato malamu. À part Gigi Lissiki, je te salue ma chérie. Mais le reste au batikalaki otozaki ko tambola na bango en tout cas basaki ba camarade moko oyo bazaki so amoni na likambo na ya malamu asa muto liboso ya okende koluka ko bebisa eza moko ya ba raison ezo bebisa na ba jeune fille mabala lelo to beteli sola pasi l'autre fois ndeko na biso grâce temo libala ekufi pona nini baninga otika ba camarades bakoma bazwa monopole na vie na yo olingi mobali bayaya kuziana laksabino no bo juger mutu moko alobi okokufa otindi ba camarade oboyi kopesa litoi na batu tant mususu te na yebisa bino fait de l'Éternel te délice te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as besoin d'un homme, cherche la face de Dieu. Loin la distraction. Cherche la face de Dieu, loin la distraction. Mi pesa na lo sambo yaya. Mi pesa corps, âme et esprit dans Nzambé. Oko se rendre compte que Nzamba orienté yo. Moi ça m'arrivait de fokute na relation. Oki obonde li olali olotie mabe. Ba pekisio yi na butu. Le Saint-Esprit parle. Notre Dieu parle. Génération na biso ya lelo tolingi bo Nzambe te. Tolingi nyonso na pete makambo bolingo Nzambe tali ete nani ebisio. Papa lelo yo wana ozo regretter moi si obala. Maman yo wana ozo regretter mobali nini otia na ndako.
parce que l'autre on a sujet à papa te non zo papa pour papa pe boko sala makambo minene to moni vidéo papa azo sissé aza ko fiba elombe ya ndekone mobali ya mundele pona mbongo binope. Dieu va vous demander, Dieu va vous juger. Tokoti si malédiction na bana na biso lelo bana basi komi pasi babala ya yotambu servi nonde nini. Pour aller plus loin, toke ko vivre na lesbianisme. Na condamné au tende ko nango zo vivre na vie wana je ne sais pas nini komela on a vie poko mabongo ebele bakuta na ona ba internat ndeko moko boye abimana neti moko lo bana ngana bimaka na sœur moko boye moko abina bimaka na consoeur na camarade nanga moko boye to mekaka kaka yango ba parents système oke tina mo na internat pour longoye na vie ya mibali tale ebele batinda bana na bango na vie ya lesbianisme. Ndeko mobali oyambi mwasi obali mais camarade ayaka na ndako nzoka mbanda na yo ezo senga yo yoka mbela na ngai. Christ m'a envoyé pour vous dire de vous transformer. Jésus-Christ revient bientôt. Peu importe foi na yo nzambo yo gumba melaka kozonga. Apprends-moi percer des émissions éducatives pour ezongi sabatu na nzela. Nandeko yo comprendre ngalité na ukamo tolingi cop biso basi cop okara eviana yaka wana prêtre na ndengo sakana te a liberaka ya banda babanda o libérer yo nini zo sali pona bo moina yo valeur ya moi 16 ans libala mutako sauter to pese exemple ka ya mamuchala mwana mamuchala mwana kufia tiki mwana te na ba gloire nyoso mamuchala mwana vivre na mona sena moi oyo bato ba bénéficier na héritage ne bandeko na ye non et ça linga pasi ba danseuse ni ba oloba mamuchala mwana sacrifier ki jeunesse na nyoso na musala mwana na yemo kwa botaka atika kai po na musala place atika kai ba ki para mwana bien te a perdaka mwana. Tu m'entends pendant que dans l'oba. Tu as abandonné tes enfants pour aller chercher la vie en Europe. Bando ke naku nozo mobali ochana ndaku. Yondo koma mama, yondo koma papa. Osundola banana awa mama. Progéniture na yonde avenir na ya lobby. Lobby okolemba banana yo. Nzamba kotuna bino. Tocha kaka nzamba kotuna biso pona za parfaite. Pourtant toté ya katomite ya en même temps. Nzamba kotuna biso. Ndeko moi si biso nyonso est arrivé là biso na vie ko sa ba délire tant que ba jeune mais tant ou peut to kaka mbela ya nzambe to so ki pe décision tant on sous na nzela émission na nzamba lingo bongwana sexe c'est comme primordial na kati ya vie na ya vie conjugale na ba émission sans tabou oyo kama te ote muto bandika mbala moko bolimbisa ngai akanga kili katana ya zwa ki angwa salibu betango bozo tanga ba mowana bozo e ba même pas que il y a des enfants bien sûr toi en internet censure eza nango boye déjà ba banisa mais yaya to e ba peke bana na biso ba simba ba téléphone oza na bandeko sexe ya papa ozo tanga ngo sans valeur loba te lombe nzoto ya mama loba te internet na komona ba congolaise comment est-ce que maman o le kapena émission sans tabou et comment ba porno otikali penza na sous-vêtement talanzoto minene nga na zate opanzi makolo ko l'acception comment ba balola na mbedu sala ba centre de formation muto na posa koye kolaya ozo teka ndenzoto na yo ozo kosa biso kozo ko laksa biso nini sexe mutu moko ta za professeur à sexe botala ba vie ya basu ba côté ya biso sexe bango moko bazaka na mibali fixé. Ce sont des femmes qui ont raté la vie. Ba yesko pour na ko détruire pe baninga. Laisse-moi vous choquer. On est là pour prêcher l'évangile. Bozwanga botianga na ba miniature na ba capture, je m'en fous. On va parler de Jésus-Christ. Toko kota na ba raison nyonso. Mabale belé pe so fanda te zape faute na bino basi. Na che bino parce que na du nombre te. Na lobaka na te aka émission sans tabou mais na eba ni na lobaka. J'ai des invités de fois na yambi on a dans des commentaires sané masola TikTok. Tout ça de photos sané émission azo utiliser ba momoko
de fois mon oyo ka soni na oseka. Vu que c'est son émission, il faut na poser ka ba question. Ozo tala ye azoloba. Azo tia ba titre na ye. Il y a un pasteur qui m'a interpellé. Abila Baobet yote aka, peu importe c'est son émission, mais yondo zana lokola journaliste. Ata yo lobi ba mo wana te, ye azoloba. Pendant que les autres salons soni des faux seka, ça sonne mal. Des fois il faut se corriger kana ba erreur na biso. Nous taza parfaite azate, to parfait azate. Le parfait lui-même, c'est Dieu. Comment est-ce que yo mwana mwasi olamu ki pena na tongo otiki ndako na bino mokeno pa ba camarades maman na okuta loba no zo kate eza moko ya ba malédiction ko landa ko ekobomela ka o libala yebisanga quand est-ce que maman na pambola yo biso tozo ba chance ya ovanda te ke maman na yo aboti bovandi na condition pour anini divorce. Oh papa na ngana mama na nga basala nga mwana nga mwana na kosala ngote na ebi pasi ya divorce. Divorce est déstabilisaka libota. Papa tazaki na mbongo esilaka. Soka kutani na mwasi ya mabe ya détruire ye. Ebeleza ya koloba bandeko na nga le temps c'est de l'argent. Kongo esengo tozawa na pona bino, poto bimela bino esengo pe kimi o mabota na bino. Ngai personne ndakala Baobet na kozalaka wana ka pona koloba. Lelo to pesi na nous a raison. Oyo moko ko mema. Ba divorce leo na ba mabala lelo. Yo mwasi mobimba ya. Obeti na Mazembe. Lupopo. Vita. Eza iso équipe nini? Renaissance. Olongwe wana. Omatina Barça. Real de Madrid. Sikoyo, ba yo zonso beta na joueur ya Ujana Junior. Oni ko la joueur a bato. Bon comprendre. Na fongola, na panza. Momi o sali vie mo impossible. Oyebi sexe na ba niveau mo bo même kutu mobali elekela ye. Siko te mo na mobali batula ki sai papa na linga kabona. Yango na lobaka biloko ezo sala shit na mabala eza manque ya conversation. Oto chango na kati ya dialogue, l'hypocrisie. Ya misato totie likambu ya incompatibilité. Soki biloko anezo rengi na kati ya couple na bino boye bakebo umela te. Obeta Lupopo Vita Mazembe yebisa papa. Ke bébé yo balanga. Ndena zabo na biko sepeli na nga mena beta penda ba match. Sikona na posa olonga Ujana Junior na Matisoko Mambala moko Neymar. Siko poko Neymar esenga nini? Yo mo raza jogo na zala coach na po yo koma coach. Yo loza coach. Ya banzele belé baza ba coach. Siko so za ibenge ye kolisa pe kokomisa mobile no pe coach. Po bozala bien. Mais aux yeux bombi sali hypocrisie. Tant moi mobile bato mati ba papa, tande basala abino. Azoyoka côté. Côté. Papa tio kiti o kanti penda na sali musala. Tango kitia cho. Kanti pe mbali. Yango o mona respecter yote. Siko eloko ya pasi. Quand le sexe n'est pas bien consommé, ça pousse à l'infidélité. Maman salavi, nous comme on bala salavi. Conseil gratuit. Au mon niveau salalelo, cause la te sango moko ya obala yo. Lukaka mujaji lokola yo juja abala yo. Ata bayembi mwasi ya monene pesa e mobali ya monene basala libala basama minene. Moi si on cela veut dire quoi? To luka to la compatible. C'était ça le message yande konabiso akufa son nom c'est Zaki nani susu mabele ici. Donc osa mukie ba peso mobali ya mukie. Cela veut dire que au salavi zo mobali ya salavi. To pese exemple kaka ya Mike Kalambai na Peniel. Frère Mike Kalambai asa mobali ya salivi. Peniel so total atana ba vidéo na ye ezo tali sapena ke ba vidéo o ebimaka ya ndeko so Peniel na biki ya makambo akalesi le cas. Ezo sentir que Peniel aza fille mo a sala vite. Peniel a sala vite.
bato nyonso batalaka sex tape wana babaka ayebi ne makambo te ale ba o bayebi vi tala ayebeta ko suscité. Ben oui, elle était vierge, mon bala bala qui ayebi na invité. Si ko tala ne mai kalamba yakende ko bouger mutu. Pona nini apesi bolenge na ye a découvrir oya luka kité. Mai kalamba il pas découvrir bilengi o azaki ko luka te. Ya boulaki qui na bimi na ba fille ba yebi ba fille na yesko pas moi so ayebi vite na bala ye aye ko découvrir ni ki na sala ki erreur. Alors comment on a ba cheese. Il y a un témoignage à Peniel, à Zaki Kolela Mobile Nazaki Kimiate. Pour Peniel ne connaissait rien concernant le sexe. Le sexe, c'est la nourriture solide du couple. Le sexe, c'est ce qui raffermit même le couple. C'est ce qui donne, c'est ce qui redore, c'est ce qui donne l'affection. Remarquez si vous passez par exemple un très bon rapport sexuel. Tu vas te rendre compte que même les matins, tu auras le courage de préparer pour ton homme. Quand l'homme arrive à te satisfaire, tu vas te rendre compte les matins, tu vas lui faire un très bon petit déjeuner. Même lui-même, l'homme, il peut aussi se réveiller. Il fait pour toi un très bon petit déjeuner parce qu'il a été bien servi la nuit. Mais toi, tu es avec ton homme, tu as l'esprit ailleurs. Tout ça parce que tu penses à Pichou. Tu penses à Frédéric. Or, tu es avec Cédric. C'est un péché. Yango mona kalabazaka koloba ko bala mwasi moseka. Bande kona biso pe ya mibali ba na ko sala vite. Okomoni mwana mobali penda koli mazana no piso. Mama na ya lukeli e mwasi. Alobi kange lenge wana na pesi mwana nanga. Yango ko ba couple kala oka bazaka koloba ngape na yebaka mwasi te mama na nganda pesa kanga na mwasi oyo. Mwasi wana ndepe ti tozaki na shamba tozo ibate to bana ko simba na wapi. Yango mona e couple na babota bana bakola. Ata papa tonga bandi ko sala ba aventure mama zaka na maîtrise parce que azai komona papa nzambe na ye moi sinyo so mobali a dévierge ye abanda ko respecter ko leka mobali mibale oya vrai ou faux vrai toza basi pona nini oza bleu ata ko lobelo banda ko banga poni o monika lokwa yanda yebi ebele siko tango ki obeti veya oke na bana veya oke na bana lupopo oke kote kuna renaissance obie na matali susu yokuno ke yiko na beta na Karine Benzema kaka boye obina longwana Gian Bampe allez osuki wana to lobisko yo nazonga na ujana junior ozandoki okokova na libala mu yibi tiko ça semblant o sala kala o yebi belé mona batukaka timbi boyo Mathieu sali makambo mona bata subi alors comme mi lobo a umela kate yondo yebi belé tiko kosa mona ba asala kala ozotanga ko ka soni to vaina tata na bana moi sono mona sala kala yebi se mama l'accent ba prison break oyo yebi okuta ngani na zambo e mobile nga so nga vierge ta na sana vie na nga na sala ki to okutana na ye pa sala ki vie na so ka episote to kutani tata na bana nga na lingaka position ya solo chérie nga na lingaka pe oyo tout ça kasindeni to mekano ya yo. C'est ça la collaboration. Mais problème c'est à bino batata. Nazonga na côté na ba maman. Soki ka maman la kiso ka ebi ko balola na mbetu. Oh Clémentine a sala vie. Ngaye moi so na ko bala été. Moi so balolinga butu mo bima na so no ba ya na kokite. Petite wana makambo salinga a sala vie kala. Yango be bo memi ba fina hypocrisie. Or en réalité tout homme alinga moi si matele a balola epena na niveau moko extraordinaire. Le sexe c'est beau. C'est bon le sexe. Quand tu fais un très bon rapport sexuel avec la personne que tu aimes, je te dis c'est waouh. C'est waouh. Ça déstresse. Quand tu passes un très bon rapport sexuel, mon frère, ma soeur, tu vas te rendre compte que ça rajeunit. Au moins nous sommes souriantes. Aux ans de 60 ans, mais tu donnes l'air d'une fille de 40 ans. Tout ça parce que tu passes un très bon rapport sexuel. Par mois, tu es censé coucher avec ta femme, même 25 fois, papa, à ta 30 fois. Parce que quand tu fais les rapports sexuels, premièrement, ça déstresse et puis ça donne un très bon sommeil. Au Kola, là, vraiment, un profond sommeil, sans faire les efforts, sans comme là-bas somnifère. Oh, ça, la sexté. Tu ne fais pas un bon, tu ne passes jamais un très bon sexe. Oh, ça, là, en côté. Yoka, ils ont debout, soyez. Allez, pija, pa.
Mokolo, dra. Pou, 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 pou. Pigeon, pigeon, pigeon. Non, c'est que Sabino, j'aime trop rigoler. Non, maman solo, oui, ça l'ara bien. Soko si ko beta maman masasi mandoki, alokani mandoki kra kra, ozongi si tout. Ale maman na bana kuna pe asala kala, akotalo kana liso suka. Tout finayo. J'ai pas insulté na lobi kande ba maman basala. Yango mona na tongo, Clémentine selanga de hatikanga. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah l'ingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.